La vie mambo mingi, la vie mambo mingi. Atini milano. Loko bolingo damba sala ya vraiment ndenge. C'est damadi tout. Loko bolingo damba sala ya vraiment ndenge. Bana kini bana de partout. Tout le monde faut s'abonner massivement à la chaîne des Zama Kamo TV, des Zama Kamo TV, des Zama Kamo TV. Soki nzamba zaki mutu. Mais les chaînes alinga bana otale lingi zala yango. Ba nous a kitoko awa to singa raté. Ah to bana ma bien politique musique. Tout social donc faut s'abonner massivement. Et ça la bien quoi. Frédéric Lendoé. Ah oui, bonjour très chers amis internautes, je crois que vous êtes nombreux afin de nous suivre. Bien, c'est toujours votre humble serviteur Merveille Kwedituka, maestro de la presse congolaise. Nakopé Sayo, réponse. Bien, très chers amis internautes, nega pou pesa musala ya ko pesa kabino be information. Bien, tu ebi ke to utsko kufe la oda star monene obisono stuto ebi pululu. Alors batu ba otu nga ba question ebele abela ki akufina nini balobi nani mtabomi tout consort. Alors na ko luka moko pe ya makamwango azaka batene monde moko o babinga mwana mwindu. C'est avec lui que nous allons réaliser cette émission là. Je vois déjà le Viendou di balobi, le Viendou les nouveaux riches depuis États-Unis d'Amérique. Pourquoi pas lourd la suprême mama solution naozela. Le vieux Eric le destin balobi prêtre Azamoko yonde ba recevoir babele la kratongo midi. Pourquoi le vieux Eric le destin et pourquoi pas celle qu'on appelle Dorcas Omari. Bah salutation nayo bien. Je suis là chez moi na Mwindu donc tu as déjà anakati tu déjà moi na Mwindu. C'est avec lui que nous allons réaliser cette émission avec Yene Toko solo là. Bah question botuna ki ngana otuna ngonde na moi na Mwindu. Moi na Mwindu ozala mieux placé yako répondre na ba question na bino wana tozoko ta déjà un cameraman tozo moi na Mwindu déjà wa. Moi na Mwindu ozala déjà voilà. Azawana moi na Mwindu. Kitoko Saudi kitoko mais moi mukie kaka na makambo yo komeli biso toto perdre moko ya biso ba bengi na komba pour lolo kimi ozande nini mais à part ça kimi zanango à part ça kimi ezanango moi mundu ba souvenir d'abord nini oyozo bomba pona oyozo garder personnellement ozo garder pona pululu ouais ba souvenir non ba souvenir bon souvenir ba souvenir ya pululu na ba souvenir ya belé omoni lelo batu ebele bakoma ke soki moni mutu so azana bon moyi omoni ezala ke omona tamsusu basolola ratela mutu wana mais so mutu akufi lelo ekoma biso surtout na Congo ekoma ka so mutu akufi ekomi kaka wana zalaki pinga wana zalaki biro nanga wana kuta zalaki boy mais tant zalaki na bon moyi ezalaki tamsusu na émission pe otuni nini kingani ona ebi ete mais tango mutu akufi ekoma ka zalaki pinga mutu wana zalaki pinga mutu wana zalaki boy mais ba souvenir rebelle ya ndeko nanga ezalaki ngana mingi to anda kutana kana moment ya tournage soki tu na tournage mo ba bengisaki nga pe na zalaki wana au mona to kutani après tournage to vandi moi quelque part yebinde zalaka na suka tournage mingi ngane tu zalaki na bandenge ya ba tournage à part tournage elo retikala ki zalaka ba téléphone WhatsApp ndenge nini ndeko bien kala boye bien mais komona na ngana ezalaki mingi na ba tournage ben tant to bando mo na ba tournage bon to zalaki ni même moral to zo soane ki toko ndeza bona tikala mo na mabe moko te quoi. Alors azalaki na Angola combien d'état déjà banda yaki na kini parce que ngana ibiga pululu azalaki na Angola. Ouais, azalaki na Angola déjà zonga déjà moi kala azalaki sasa. Est-ce que okoza na idée ya abelaki to koza na idée? Bon pululu abelaki te avant kuta daya après avant daya 2 jours tout ozala nae abisinga star yo makambo sana ba réseau bando simba fort nando se pena dio na bino foko zonga te autumbolanga ngape na yebisi ndeza boyo pe mondo sana sai bando simba makasi yo pe zonga pa sai ite uta pa sai bon uta pa nani abimaye moko te na bazonzing ya uta pa sai abimaye moko te ayebisi nga yo zonga nanu nga na zonga sima c'est ça tozalaki ne main normal même moral quoi. Alors ce que base pena ya liwa na ezani ni base pena ya liwa ya pululu ezani bon abelaki te apikaki crise ba 3 heures 2 heures nde ayo kokufa quoi
Bon, à Bela quitté, na bien. 2h, 3h. Appliqué Chris na 3h, à Koufi na 2h. Appliqué Chris na 2h, na 3h. Appliqué Chris na 2h, na 3h à Koufi. C'est ça. Moi, la mundi yo amisi. Mingi ndeki portugais ne kotanga moi trop. Moi mingi qui portugais. Alors il dépend zate mais balobi que il paraît bino na banzonzing na bino na bani na no bengisa susu nani pululu tepo nani modéro na qui émission modéro to interviewer qui to zaki na nani na morgue kuna to meka ko interviewer modéro lobi que non bobenga ali susu pululu te talaka za père de famille to ta la que non bobenga yesu na banzonzing te bobenga na ba tournage de susu te. Alors moi ba souci na nem tout et ça nini et lié yango moi ma ya kufi pour ni bobenga ali souté. Oh ezango ezaka kufi obi keso muta kufi batu makambo ezanga zangate ya loba moi trop ndeko tango avant tango azwaka makanisi ya osala art na ye ezalaki te po ndeza on vie de loin abengisa ye to modéro abengisa ye ezalaki ke tango azwi makanisi ya osala carrière na ye ezalaki ke na osala carrière na groupe tango alungwe na groupe oyo nda asali makambo na ezate pe po kingani abandaki kobengisa ye te yango nde esali ke akufa po so balobi eza bongo bato misusu babengisa bango trop na batournage ya bato bana nini bana eloko te eza kaka liwa tango nde balobaka mokolo tobotamaka toyebaka mokolo tokufaka toyebaka te eza kaka liwa eza te po banda kobengisa ye te yango esalika akufa. Alors mais misusu balobaka non il paraît que non vie de loin esali na makambo oyo vie de loin mtabomi vie de loin alobaka soki boye vie de loin po batiaka poison nini boye vie de loin papa est-ce que makambo vie de loin za na kati wana bato ni baloba bongo oui bato baloba bongo ngana toza na kati ya réseaux sociaux toza na kati ya internet toyebaka mini dérouler na surtout na maminora bato bon oyo eza ke bato baoloba to bafan na bato balandaka biso yoyebi ke bakina biso ya biloba loba ezangaka tro te ezangaka azangaka bato te nde eza boye vie de loin akocontribue na liwa ya pululu po azwa nini po agane nini to pululu nde eza boye ntango président vie de loin abelaki pululu a contribué na maladie ya président vie de loin po azwa nini eza nango kaka biloba loba baimere bato ndenge ezalaka eza nango vraiment bongo te eza nango kaka liwa omoni ke so moto akufi makambo ezanga azangaka te ozo comprendre bato babosanaka motu nde tovivre boye motu mutaka na baproblème na ye to ape na baproblème na bandenge ya bafamille ya lokola nde tinga lobi nazali na kapela navandi na kapela avant na ntongo nayoka sango navandi na kapela wana tozalaki na baprésident quin tozalaki na bakoko pi pombe tobandaki kolia assemble tomela mo mpe otelemi oke osubi oyo ozongi mais soki kozonga na ngai nazongaki to problème oyo ekomelenga bangai baloba nini nde eza boye mpo bavandaki baliaki bazalaki kobaki ngani batekele ozo comprendre bon eza nango makambo kaka ekomelaka bato kwa eza makambo eza nango ndenge bato bazoloba te président vie de loin acontribue na liwa ya président pululu mpo agane nini to président vie de pululu na maladi ya président vie de loin alingaki acontribue pour ceux qui président vie de loin akufaki président pululu alingaki bénéficier na nini anga bénéficier na eloko te wana eza na oka biloba loba ya bato batika otya bato na bambrema mobo ezanga mwatina po président vie de loin aza na pasi aza na souci kotala pe moko ya biso oyo babengi na komba pululu po pululu nde aza wana nde adaye omoni aza artiste moko boye aza soda makasi papa omoni trou wana tiki po ezipa mama nayebi te moto akozipa trou wana ya pululu aza te na place kutu ya na place te bon omoni bato misusu omoni neti nani banani masa mao mosusu nani bashoga banani nani shoga banani mosusu babengaka soki bajinola namoni na place ya pululu nda pika crise boye ezalaki ezala ta bango mpo bango so badayaki tro ninga ezala te yo lisusu toza na mama komoko tosomaka bapolémique boye te oyo akufi wana aza soda makasi naye mpona pe baza soda makasi te mwana mundu programme eza nini ngoma eza ndenge nini mpona programme eza nini mpona makambo ebembe programme eza nini bon programme ede nanu tosali programme te lelo toa na réunion toyoki okutana après réunion nde tokoyeba programme ekozala ndenge nini nde ekobima mokolo ndenge nini bakotia yango place nini bakokunda yango na cimetière nini. Alors nini oyo ozogarde mpona pululu souvenir nini ozogarde ya malamu souvenir oyo nga naogarde ya malamu
Voilà Messi. Lionel Messi. Lionel Messi. Et famille nanga ndeko nanga. Il est passé à la théâtre. Oh bon. Bonjour tata. Bonjour tata. Messi mais président la duchesse a publié président Pouloula Dayenga. Oh. On est en okara ba benga ngo ba bezité ndi bande ko musu basalaka. Ah, tout ça ko lokwa ba bezé tout ça ko lokwa ba bez mais na moment moko boye tant o benga ba bengi biso tout le monde qui makamango eza réalité. Toujours car biso na chaud malamoko ti na tika moi mundu Lionel Messi ce que yo ba souvenir ni zo bomba pour d'abord tant yo ka kiango s'entende ni pour l'artiste au beau travail na bo zala na mais le petit kibiso. Ah oui, merci mais vraiment pour la parole. Et ça vraiment douleur. On a un souvenir rébellé à malam, un souvenir rébellé. Mais avant tout le monde a les sauté. Elle a quitté mon bouibano qui est Pointe-Noire pour Lolo en sous le Zolo. Na frère Namso Shoga. Pendant qu'il est Pointe-Noire, je vois là ambiance moi la canne là fort. En plus à la mout oyo azalaka star vraiment. Pour azalaki star moko avant ba tourner njunjing. À chaque mois discipline moi na part na ye. Ceux qui ont été tourné là vraiment star. Mais elle a comme un pas battu mes sous. Mais elle a qui passe la star. Il y a un comprenant qui n'a la star. Pour un qui tourné, le quoi n'a pas tout côté faut tout qui n'est qu'au joint. En fait le jour qui Pointe-Noire à ça l'ambiance mon boy. Elle a qui a mis tout meli whisky, tolia. Après ça c'est un moment genre on va la stressé. Elle a une propagande en 2016. Vraiment on a un souvenir rebelle. À Kabila on a quitté mon la en 2000, en 2010. Na yeko vanda na kitambo si qui pas grand frère avec la duchesse mutakabela nga quête na l'attaque la pushiko polo. Alors le lot balo que non vie de loin a contribué na liwana vie de loin a contribué na liwana. Alors yoko répondre ni pour na batwa. Mokili et a toujours na balezondi Mokili elinga toujours batu ba se séparer pour mona ngo comme si il y a les choses meilleures. Donc en des séparations et les locaux la capacité na vie ya batu. Omoni polo na vie de loin bazala ba ami kala ezala kutu eba bandi carrière ngo skerba ko eba na basala famille mon boye o eza douleur na mitema ya batu ba comprendre place président ville azali lokoni na yoka parce que basa o balingana ka trop et là clique moi asala ki la ka duchesse en suluzolo na balaka clique basala ba ans ba jino la ba présence sai et là bato ba no kuta na moi trop quoi. Ce bakuta ni clique on est bas que on est là vraiment force il y a cinéma Congo. Il y a au monde que président Chico Polo accueilli atangisi maya misu ya population congolaise. Atangisi maya misu ya population congolaise. Là nous chutons déjà petit à petit vers la fin de notre mission car nous courions derrière l'État. Atangisi maya misu ya peuple congolais. Alors toko bandana suka soko koza na ba dernier mot na pona liwana et puis moi quelques salutations 2 ou 3 et ça la moi bien pour que to chité déjà. OK, dernier mot koza la kake. Bolela na biso bato bosunga biso tona mai na miso et là qui miete qui rozala liboso ba caméra mais tout ça lango toujours pour nous informer bino que Chico Pululu oboyebaki na minute a se retrouver déjà na mort vraiment frère na biso maswa kwa la qui est beaucoup na mort et ça douleur vraiment bosunga biso peut to kunde na bien to kunde vraiment traitement parce que l'artiste congolais, la population congolaise, ban alarme des yeux, peut continuer toujours coller là. Totika jamais ko bossa na Chico Pululu, pe na nyonso o sali na cinéma congolais. Alors moi 2 ou 3 salutations ça va bien. Salutations vraiment mais qu'on comprendre nga exact. Merci Lionel Messi. Alors moi mon tozo chité pe pa na yo awa déjà moi dernier mot na et puis moi quelques salutations moi 2 ou 3 kaka talaka moi temps ils ont manqué déjà. Bon ngai mon ngai sukeza toi na matanga artiste et tout tous en a bon moko vraiment tous en a bon moko tous les landais on a biso na kimia to kunda na kimia to tika moi ba loyenge mo ezanga tina po omoni ena ba vie mususu oyo baza ba liboya o baza liboso na biso banda makambo ngo liboso bango
actualité na bango to esengo na bango ezala kaka soki artiste mo boya kufi ozo comprendre omona ke muto azaki na moto moko akomi na mibale ozo comprendre ndeza boye président Pololo ana famille azana bana kasi misusu bando dépendre na ye ba soutien ko uta libanda to soutien moko boye po ndeza boye Gladys na Canada ya lobaki akotinda système wana na part nanga maintenant on tinda système faut na luka famille to moko ya libota ya président Pololo na sali moi geste na ngai po ya tiki bana atiki mwasi atiki bandeko ndeza boeliwa ya président Pololo ezale sengo pona batu pona bisoté ouais vraiment ezale sengo pona bisoté alors moi 2 ou 3 salutations et ça la bien na pesi ba moti na ngai na pesi na batutu ba Holanda biso na yo moko na ba comédien nyonso tous la même morale tous les landeko na biso na kimia to bona biso ezala na to na soma ba tapage te ponde zabo biso tout lataka biso tunde zabo to na baka biso tout peso baka rezate de luwaka to bona biso mukolango ezala pona minito misu ba bimate e komi oh ndeza boye jour ango ekoyinda po ekoyinda jour wana mutu boto yokanaka te tikanga na lobaka mayeso tikanga na lobaka makambo za réalité na lobaka to sala émission makambo matanga tikanga na loba po bandeko mususu po jour wana ndeza boye batambola moto yana mona discipline moko boye po to ya day to le ndeko na biso to mona lisute atiki 3 makasi eza te jour wana to yana batapage mo boto yo na mutu boyo kanaka te boyo sila nango kuna po na kanga ba misusu. Merci mon amour. Bien trop chers amis internet, là c'était votre émission Noir et Blanc, une meilleure émission de notre chaîne Ezama Kambo TV. Je vous demanderai de s'abonner massivement pour ne pas rater même l'une de cette émission là. Il y a obsèque, il y a Nekonabiso Pouloulou. Donc ça là tous les façons de l'exakango pour que Binobo soit dans temps réel. Là je ne peux pas mettre fin à cette émission sans avoir remercié le vieux Eric le destin 3 fois le vieux Eric le décès, pourquoi pas Jano Bamba pomme de main 3 fois boss, le Jano Bamba pomme de main 3 fois boss, Platini Milamno osa déjà hein ma bi Platini Milano déjà na kin awa baki o benga na osi la ninga ezalaka lourd la suprême Mama Solution. Je suis déjà à la fin de mon émission. Je ne peux pas mettre fin à cette émission sans avoir remercié celui qui a assuré cette émission, celui qui est derrière la caméra, Isaac Zola, le caméraman le plus célèbre. Yende a filmé à Jésus-Christ na lobby au moins ndeko na biso bana ba chaîne et ba YouTube ndeza bo ezala rappel bien au moins que boyebi que moi mundu répétera samedi na lemba ba caméra payé belé nde ya kilobi na day ezala kate soto kufi bobimisi ba caméra na bino ndeza bopo na nuzi mo bo ezala pe moi likamo bo na moi spectacle moko bo bande ko pia site bayebi que moi mundu ana likamo bo pe na ba caméra belé zaka promotion ozo comprendre yango moni ke bo comparer biso na ba Nigeria te o ba Nigeria baza na bo moko ba na bolingo moko bo ozo comprendre po ezana ndeko susu na boya ko sala émission na ye azoloba to fana na biso nous ezala quitté to la likabo nous na tongo pa na ye ya CP la monango normal na chaîne na bloko ko côté ezala quitté azui liwa pulu les sengo na ye à côté ba base ozomona si ça bon ça vraiment bien té. Merci pour la parole wana. Bien chers amis internet ngana bino to monani mbala ya sima big up.